politique officielle tolinga kabino mingi parce que boka na critique na bino alors ba critique na bino nde matcha kabiso niveau et on de tombo la kabiso. N'était s'abonner na carte verte en politique officielle, n'était s'abonner na carte verte en politique officielle. Et en tout cas nous aussi s'abonner. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau numéro sur Réalité la politique. Nous avons réel plaisir de savoir que vous êtes tellement très nombreux pour suivre cette grande émission de la politique, analyste politique sur ce plateau. Il s'agit de Joe. Joe, bonjour. Bonjour, ndeko journaliste Boni. Ah, yondom to webat. Ponga santé za bien. N'habitez pas na ponga la tunde. Santé za malamu na ngolo nzambe tozo bunda. Santé za malamu. Tu peux répondre aux alliés à question na yo pour bengi biso tu as coupé éclaircissement na otali makamboka tout ça na pona bin. Merci beaucoup Ndeko Joe. Je rappelle la bande oiseau na pseti uzali analyste politique. Alors Ndeko Joe toko solo la likambu ya politique ozo ndongwa na mboka na biso. Je crois bien que vous avez des informations. Premièrement, à Watango Bameki ko rappeler IDPS. Tu peux rappeler président de la République attend qui est garant de la nation. Yazoko azali côté la fonctionnement de sur l'institution et l'État. Ba rappeler que 2023 il faut que ba élection salama. UDPS gagne. Ba lobi ke ba kokina nous te ba rappeler lelo na 2021 que c'est une élection salama. Tozo biso, to sali constant peuple que na 2021 toza déjà presque na mois de mars na souka mais jusqu'à là gouvernement ezana nous installé. Est-ce que réellement bako koka organiser ba élection est-ce que question na tong batuni yango UDPS nenge zoboya balingite batuna chef de l'état bongo bato batuni bon question premièrement bazana raison tout tort ndeko na ngai vraiment na sepeli makasi na moto yo tuni ngai po mbilinga koti na sansi nini ba UDPS soki boko landa ngai ba ko banga maponomi na 2023 souci na bango ezali ya ko glisser ndenge ndeko Kabila saki na 2015 a organisé l'élection en 2016 a glissé 2018 autres élections puis boyebi ndenge nini maponomi yango epesa ki bato bakufa ki bandeko kosimu kendi na parole pa bakenda ba Thérèse Kapangala bakufa pona kaka tozo élection na mboka na biso yango lo ekomi lelo na UDPS na ndeko Félix Tshisekedi donc lelo koloba élection en 2023 la te UDPS ba ko rêver pe ba ko kosa bakokosa mabango moko 2023 mbule beta ebeta te biso tuna mapono kutu na biso déjà yeba yango na 2023 na la candidat député bandeko ba Holanda ngai to ko bunda na bango 2023 IDPS bolinga te élection ko salema soki to pardon soki to zina makambo ya recensement voilà to kena mamba recensement to ko koma kuna tous on a une réalité zo se passer to ko kene na ba élection na ndenge nini au moment où toza déjà na fin ya mois de mars gouvernement est en installé. Comment budget va organiser parce que peuple a zone comme alelo. Bino boza sûr que l'élection ko salama c'est l'état koloba. Yeba yango nanu élection ezali droit constitutionnel. Donc ceux qui mo konzi mboka ezayo ndeko zui okomi président ya mboka yeba yango après 5 ans il faut organiser maponomi. Oyo sala bandeko ide pas za bazo banga mokonzi bango Félix Tshisekedi ali na bilan ya kopesa pepe te na 2023 akopesa bango nini okazu akuta na difficulté zela difficulté ezate na minute onde il faut babongisa makambu po difficulté ezate oyebi ko bongisa makambu na mboka na biso bakambongo talibande mbongoza asili moment ndeto na mars bopo na gouvernement ya bango ya miyibi ya lokuta ndeko sama lokondo depuis akotaki to kende un mois na 30 na 15 jours gouvernement ko maté l'autre le bandana bloqué FCC et battre encore ça peuple 2023 élection et kozala balinga te ngai nazozonga eloko mo bande kwa zolanda biso ndeko na ngai oko insister bien élection kozala comprendre question na ngai jusque là gouvernement ezati ezali droit na carte ya constitution c'est que élection et salema bongo oui il faut l'élection et salema ngana tuni question à 5 secondes vous allez d'accord to me kamki ko poussa ne parce que wana mo loko zo insister c'est que bayoki yo ndeko tozongi na likambo ya seni parce que ba élection avant que ezala organisée il faut que seni ezala bien installé tolandi biso na bino malamu Corneille Nanga ou ezala ki président ya seni ba meki ko solliciter akomeka muke komema lisusu seni moi ata na moi tango alobi ye akotika la lisusu te kotamza seni donc a déposé démission na ye totalement soki bino bolobi ba élection kozana 2023
qui sera le candidat au yoko espérer que wana soka sime seni pour ba ça zela na répondre na mutuna ne simple ba ko landa so ba mboka ba bango pour ba tia animateur na mutu ya seni e ko senga kutu tamola ite pour ba tia bazwa yo peut-être ba tia poser la seni ko senga ndeko ko sa malonda zaki pourquoi ba to ide pesa ba ko bangai azawana Félix Tshisekedi à cause de kaka intérimaire au sa malonda intérimaire comme président c'est na ko bangai poani mais on sent malonda travailler soki aboy on sa malonda mikolo soko on information te bango ndeko Félix Tshisekedi apesi basango mokongo a beti kurubi à côté ya kimbangiste donc yeba yango lelo seni wana eza institution moko indépendant eza politique donc soki animateur moko ko uta wana eza animateur o ko uta soit na église songolo pakala ndé lelo ndeko Tshisekedi azokima ko sama londa pour azokima e soki na 2023 azobanga ndeko ko sama londa ako écarter na élection pour akozwa na 2023 soki ameko postula akozwa soki ayuseka muyibi awoleka muyibi nenga leka na deuxième na mandat na liboso oya ki muyibi abotla ki victoire ya peuple ana koloba na kombo la mukati na koloba na kombo yanga na ali analyste politique indépendant na ko sa politique na ndenge na ngamo ko na parti prité vraiment ndeko donc kota animateur na kati ya scène e kozana ngo ata un mois te bako balelo ba bendi moko za sérieux bata sérieux bazali o bakozana ba te comme président ya seni connaît nanga avant sa déclaration na sa déclaration liboso abaki non pour organiser l'élection en 2023 c'est possible avec fichier électoral à Kalana ba organiser ma ponomi ce que balobi ba peut-être que le temps avant de sous 2023 à organiser ma ponomi n'habite c'est que ba tie moi pression pour bataille des pes bande ko des pes ba tie moi pression pour ba banga 2023 est-ce que comprendre que est-ce que vous comprendre idéologie il y a Fachi Béton ndengazo même la politique na ye non papa les peuples d'abord peuple a souffrir mais ko matin quartier na biso donc un mois banda bataki inyo sacré soki inyo secret na bango eye na habité gouvernement obima teti le loyo bazo wela oyo kakuna IDPS pesa bango 8 ministères ba pesi 125 personnes siko est-ce que intérêt peuple za ba ko délibérer ngo kala intérêt peuple za na tuni intérêt yo bien sûr ngo no mutuna te population ye bango IDPS pesa bango 8 ministères ba proposer 125 candidats intérêt peuple za est-ce que on est le peuple d'abord le peuple d'abord za puis de konangai to na présidence kuna so to yebisio budget au président c'est ko lia na moi d'accord président c'est ko lia mbongo ko lia mon solitaire population ba ko souffrir lipa moke maintenant atako na temps kablezaki boete ndeko Chilombo a ko lia mbongo ya l'état na bande ko na cabinet na ya zu ba master na ya poto atie wana mboka ko tambo malamu te 2023 ndeko Chilombo ami bamba abo ya linga tokota mwanzia soka obeta biso masasi abeta biso masasi 2023 élection pourquoi bino boko souhaiter que na 2023 masasi beta mato pe souhaiter ndeko c'est ndako luka yango soka lima kamone ko mate 2023 c'est élection point barre. D'accord, je reviens sur ma question que je voulais peut-être vous poser na bande ko lubabu. Est-ce que vous comprenez l'idéologie à Fachi Béton? Il y a président de la République Félix Tshisekedi alobi boy Batonos ba continue nyo sacré ba comprendre l'idéologie. Alingi avant que to na ba élection. Tout ça la nano recensement to ba qui est congolais qui n'est pas congolais. Alors, nano to komi wana ti. Mais o yozolo baloko la président ya Seni o azala ki kala ozo ba tozo resson malono nyolo bela lelo. Est-ce que bango bazana même vision na chef de l'état ko sala recensement to bango bazon dimaki na système na bango basela ko bayiba kamikolo na sokosimba. Yozo sepela ki élection na Congo. Et ça la makaka ça mandenya muyibi ça la makaka. Tolo bana 2015 ndeko il faut ko yeba ngo pepe il faut yeba makambo ko leka na mboka o na 2015 ndeko Kabila yaka na projet ya recensement wana déjà yaka ezele ko asikate na mboka o c'est vrai recensement est bien faut salama recensement est bien il faut to recenser ba banana za congolais te pombili ngaminga pe koti kote wana recensement il faut salama meto boité na 2015 ndeko Kabila baka fa to sa économie to sa recensement kaka bango ba IDPS so ba na pouvoir le ba ko gérer te ba dindisi mboka na libulu ne place Kabila teka kango ngai ko ba ko isa ngo suma kasi zela bon banane non ils a IDPS chef de l'état Jean-Marc Kabound yeba ngo Jean-Marc Kabound analyste ba ministère ya ba ministre sama lokonde pas analyste ba ministre to lo banini siko yeba ngo pe sama lokonde comme na pression abi IDPS ba ko tirer pression makasi moi ça musala ekitoko ate on a ebisio boye ndeko Kabila en 2015 avant qui ça avant ma économie à sa recensement il dépasse pas mal de la te
mapono miliboso recensement na sima biso pe to lobby mapono miliboso recensement na sima. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de suivre en direct de notre antenne. Je crois que tu vas dire que tu es malé, mais pour nous cette émission, Ndeko Joe, je crois qu'il y a un analyste politique avec lui. Tozolo Bela, situation, il y a organisation de l'élection en 2023. Parce que jusqu'à là, le gouvernement, ils en ont installé, voilà, le premier est se poser belé, tout le monde parce que ma paye ba yango li susu ba ti lukwebo ayaki kokota union sacrée comme lelo ba pesi poste et pas ndeko Tshisekedi comme président ya Sénat oyo Kabila pimela ki po na ba intérêt personnel na ye ba yango ndeko ba ti pe comme ko la Tshisekedi malem union sacrée on ko panza na lokola kake donc le bango mon émission bobombango union sacrée ko panza na ba ti lukwebo lobby recensement te Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train d'arriver à la fin, presque petit à petit, de notre grande émission. Ndeko Joe, au côté de nos politiciens, parce que nous avons lobby boy. UDPS, tant que chef de l'État, Azali sous chef de parti. Tant que nous avons UDPS. Bon, mais quand nous avons parce que chef de l'État, Azali Moutou. Parce que Augustin Kaboun, Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Pour y analyste. Nathan le loco avant une émission na monaki journal mo bimia na Kinshasa le moniteur ba commis gouvernement Samalukonde merci gouvernement Samalukonde analyste na ye Kabou ya pe Augustin au muyibi wana yepe a mataka na cheval oui na ko cité yango yeba yango que non union sacrée muta ko diriger yango zali coordonne yango zali Jean-Marc Kaboun donc tu sais que azu IDP azu Congo commission kwa IDPS nakoloba bandeko balandi émission merci Bolikia tozawana pona kolobela bino 2023 ndeko Tshisekedi alinga te maponomi ekosalema soka alinga tanga makila ya peuple congolais tokobimana nzela mokolo wana poto revendiquer aux alliés abiso donc 2023 maponomi pozali droit constitutionnel 085 11 530 73 si vous voulez nous rejoindre. Là, voilà, c'est notre numéro de contact 085 11 530 73. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. Je vous remercie pour votre disponibilité. Merci Ndeko. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Bon suivi des programmes, restez-nous toujours fidèles. Au revoir. Kande tolobakati na kati verté politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na ba critique na bino alors ba critique na bino nde mataka biso niveau ya onde tombola kabiso n'était s'abonner na kati verté politique officielle en tout cas nous sengo s'abonner